Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele, bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele, to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo bana na biso ba koli, ba kena ba uni ba université, ezo sala ke ba parents bazotika la bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mala moko te, oko souffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bana France, bana Paris, bana Schengen, bana ya Europe, bana ya mokili mobimba. Solution ezwami pona ba décoration na biso ya ba salle de fête, fête de mariage, fête d'anniversaire, retrait de deuil, ba mama ya moziki, to panique lisusu te, décoration Karel et Sharon Okito, baye wana pona ko sunga biso, pona ko contacter bango, bobenga na ba numéro plus 33 6 11 84 23 12 ou bien à plus 33 7 51 49 67 82. Naba primoko abordable. Bako salela yo, sal na yo ekozala na standard ya VIP na primoko abordable. Bazali wana précisément na kati ya France na Paris, bako salela yo mosala kitoko et puis oko sepela na pri ya moke sali na yo engengi, vraiment beau hésiter te, beau contacter bango, boko zala jamais déçu. Bonjour, bonsoir, voilà, j'espère que vous allez bien, c'est la danoise. Voilà, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Mambo te belé, bisika bizui bino nzamba lola e bako pambola bino, bozala bien. Salutations à tous, hein. Bayenge na ndeko na PV Longo. Shalom na ba homme de Dieu. Boboto bondeko na bandeko na catholique, vraiment pe na ba am ya bango nyonso ba sango ebele na kati ya Italie ba kufi ba prêtre. Vraiment que Dieu ayamba ba am na bango, et puis topesi vraiment ba courage na ba famille nyonso o ba perdre ba famille na bango, tante na yo, maman na yo, cousin, cousine, vraiment ba courage, et puis nzamba ye bana ko batela biso ba o biso totikali to senga nzambe merci to leki o ba kufine lokote soki tozana bon moi parce que nzamba lingi biso to kumisa ye to sanzola les dieux créateurs, les sacrificateurs, ou ya sacrifié moi na Jésus-Christ de Nazareth pour na ya ko sauver biso. Vraiment to kangama na nzambe wana bande konanga to landa bisenga mokilité ekoleka so boke na Italie na ville bato ba kufi ebele, donc ba famille ba kufi ba tiki ba ndaku ba voiture bilamba, donc ville wana ekomi vide.
lelo soko ke kuna olobi osomba ndako bakabelo ata ndako bakabeli yo. Donc mpona tolobaki mokili oyo eza ekoleka, mais la parole de Dieu koleka te. Et puis notre vie tozana su na vie mususu oyo eza ke il faut obongisa nde vie wana pona okota na lola na okota na vie ya kitoko. Pona pe okota na vie wana ya kitoko foto leka peka na nzela ya liwa. Yango wana bandeko nanga makambo tomoni lelo mokili suki brusquement bandeko nanga esuki ba avion na likolo ezate ba bus mu ezoleka muke bato na nzela bazate donc ba wenze kauki ba église ezate donc ba église ya biso tozali mais bandako wana binzambi ezate. Donc pour vous dire que Nzamba lingaki tozala quelque part to se confiné dans le sens que to yeba so grandeur en Nzambe. Alors yo ndeko nanga yo soko zomona kaka ozaka na tango loyenge donc lokwa bakangi makambo nyonso yo loyenge na we komisiko na YouTube oyaka ofingaka osaka ba émission moko eza na makolo te. En tout cas ndeko nanga yeba ke un jour na YouTube pe ko kangama tokotika la pe internet pe katani kala pete omona ba réseau katani internet katani to tika likaka bongo to se préparer hein 2020 to omona makambo ebele ti to koma na suka to koma na jour moko internet ezate biloko nyonso internet katani YouTube pe ezate to tika lika boy nde mukolo wana to yeba pe antolobi mokili nzoke bande koma na suka. Bandeko na ngai mwa kopo café esalaka bien mwa whisky muke vraiment whisky mikolo na kati ya coca te bon biloko ya sucre bo éviter yango donc mwa whisky ka sec kaka mwa muke kaka pona ngongo ezika ata mususu mwa eloko mwa elingaki ebanda allez ezikisa ngo voilà. Bandeko na ngai toye tosolola avant tosolola bandeko na ngai vraiment solitude eza mabe. Ngai a mama leki na bino abipesa corps et âme toza na agence na biso agence matrimoniale bandeko nanga bolanda ba kopi te bolanda bato baza bilanda te okeba na moto omonaka ete mazolo bakenga na lukela bino mibali nazolukela bino mibali na fungoli agence keba awaya kopesa mobali okoyeba te moto ngo d'abord omona ete oyebi elongi ya mutu te bokeba tala agence yango ya mama leki na bino boya mibali ya sérieux basi ya sérieuse bazali awa ko hésiter te bandeko nanga ko tikala te solitude eza mabe surtout na période oza yo moko tala kaka ozana mwasi na obozana mobali no kosu ebandi yo mobali ya ko convaincre yo mela masuba mela ezobikisa omeli pe obiki mais tant que ça yo moko zana ba doute ozobanga mobali akoloba telema tala boy to sala boy to benga ambulance to sala boy bandeko nanga bato ebele bakufi ebele na bakati ya bandako ti lelo bato bayebite police ayebite mutu moko ayebite tozo kepe misala te. Donc toi écoute wando keta musala bata musala ba moni ozoya te balobi pourquoi 3 jours madame azoya te pour babengi ata police lelo bato ebele bandeko nanga tango toko bima libanda boyeba ke bato musu po yebaki ba femme seule ba homme seul balobi surtout ba congolais pe belé ya mikolo bo mona bango lisote bakufi na kati ya bandako bakufi na bango muta ko aider azate abani na kokosola pe mape kangi avandi na epe tsendenga kufi ebele bakufi na kati ya bandako. Alors c'est pas bien ozana bonelo na nzamba pesio na munoko apesio misu apesio nyoso pourquoi likozala seul bato baza seul eza bien te. Alors soki le mso banga kabasi bi okuta na basi ya mabe benga la danoise ozwa moi c'est bien to traiter kana yo. Donc inscription eza ofele au foot ata un likuta te na inscription yango boya ebele bo bengi la danoise na 0044 50 44 pardon 0044 74 59 62 52 17 Tobandeli 0044 74 59 62 52 17. Ba onyo so ba olzelanga na live
bobanga te naza vraiment trop prise hein nakoya koyebisa bino pourquoi nazoleka live te naza trop prise naoyebisa bino bomona donc semaine prochaine naoyebisa bino pourquoi mais samedi oyo c'est samedi ici naza na live na nini na sous les baobas mituna pe miyano sous les baobas mituna pe miyano ezali na 18h pile heure de Paris tobandi boya ebele bokota oza na question tungisaka yo oza na likambo ko ezotungisa yo oza na mutuna yaka benga na yo anonyme toza na besoin kombo na yo te tozaka na besoin ya question na yo okozwa réponse les sages azawana pona bino papa na biso les sages azawana toza na pasteur Timothée à partir ya Lubumbashi atie ba mega na ye pona bino donc la danoise bino mo boyebi la sage femme oya sala ke hein bo zwa mitema na bino ya kimia ba analyse bien posé je suis là to ko répondre bino a vraiment et aux akitoko makasi wana to kutani samedi na 17h je vais faire tout malgré tout ce que j'ai à faire na ko expliquer bino semaine prochaine mais na ko sala nyonso na tia de côté samedi oyo live ezala wana bande ko nanga bozo mona video o na tie ndenge zoleka wana bozo mona ngo wana ndeko babengi ndeko mobali vraiment bolimbisanga soki kombo na ye na prononcer ngo bien te bolo bango wana parce que kombo wango nazo comprendre ngo pe malamu te mais balobi nanga la danoise mobali wana ye wana kombo na ye Mia Mirajabu kombo bapesinga yango wana Mia Mirajabu donc kombo yango wana bino mobo comprendre oya yebi kombo wana bien okokoma na ba commentaire. J'espère que bon mona ba vidéo wana est circulé bande ko nangai biso toye tolobi o eza 2020 bomba mabe mwana mobali o bomoni selon ba source en tout cas toza sûreté mais ce qui est sûr que mwana mobali oyo abima na Grâce Mbizi abima pena mwana mwasi o babengi Gloria Olangi donc guerre oyo Gloria Olangi azalaka nango na Grâce Mbizi eza pona papa na biso o bozomona liboso papa o bazali kosala intronisation na magie et puis ye wana pe azoko invoquer ba magie na ye papa oyo boyoka kombo na ye na munoko ya Grâce Mbizi abwaka ye nani pe oyo Gloria Olangi bane moko bo Grâce Mbizi akenda kin alobi ke Grâce Mbizi abwakela ka MPC parce que akomaki alobi ke Grâce Mbizi abaki abimina mbali na ye wana komo na ye Mia Mirajabu papa obozomona eloko esali biso pasi eloko esali nga na bi pasi na ye na lobi ke photo sala to zaka na ba conseil na vie pressée eza na tina te bande konanga botala bande kona biso o bomona ka bozo lula o YouTube oyo efutaka bambongo bande ko ngana za muta YouTube oyo kaka o batu bafuta bazwaka ba 20,000 views ba 30,000 views okende kosomba ba voiture chère okende kosomba ba bilamba ya bimaka kaka na ba magasin olataka kaka ba bilamba oyo ba qualité banini bande ko nangai ebele ya bande ko na biso même ba mindele na niveau de vie oya normal yo mtoza na appartement normal ozana boy kaka na niveau de vie na misalaka o batu basala même médecin même mutatangi classe infirmière akosala ba folie ba fille musu basala na ba YouTube ote bazo bomba manasima YouTube lokuta bomoni misala ya mibali o bango babima na bango mibali o bango babima na bango bato bango babwa kaka bomoni misala basalaka bomoni na 2020 biloko nyoso ndenge zobima polele bande konangai bino ba chroniqueur ba chroniqueuse biso na bino nangai oyo toyebaka banani tozoko bwaka tangu yo zo bwaka mutu wana eza lokolo zo tombola monde satanique lelo Gloria Olangi aboti mwana akufi kise soki alekani na mbeka ya bakisi ya modelo soki aliaka bakisi ya pambongo papa oyo soki papa oyo invokaka makambo mabe na kati na ye musu moninga mususu ye apesaka peda musu ndeko na ye apesaka eloko na ye moko boy mais yo zangaka muta kopesa oliaka mbongo bato
ekei na mwana na yo tokoyeba ndeni bandeko wana ka ba-analyse tala bato bazoke fungula makolo na batata boy donc papa azalaka mingi na Kenya balobi azalaka mingi na Kenya bamso balobi no la danoise hotel wana kutu eza hotel moko na Kenya soki pe eza na Congo mais azaki na kati hotel l'essentiel ke bomoni aza na kati hotel ata kutu bakangi yo miso bayebi so eloko te balobi sala analyse ya photo ozomona okoloba nini okoloba penza ke te tata ya boya Yesu kalobi alinga bala ndeko na opesi pe na libala non so babi sala analyse papa kosani okosambelela ye okoloba bato boza proche na ye bolakisa ye nzela ya Nzambe. Les temps sont mauvais. Bomoni bambong ba vie pressé bomoni place bazo suka jusqu'à ce que baye koloba musu balobi no la danoise ndenge toyoki ke mwana ya Grace Mbizi bebe na biso bebe kitoko bebe wana bebe gu balobi papa na ye wana bandeko na ngai to sambela bo sambela pona Grace Mbizi bo sambela pona bebe babima na makambo yo bandeko na ngai to sekaka te tango bomoni ndeko mwasi epa Nzambe il y a pas de frontières biso nyonso tolobaka lingala azala Congo Kinshasa azala Congo Brazzaville azala 50-50 azala ivoirienne azala nani biso nyonso toya bandeko tango moni ndeko na yo azobunga combien déjà ba congolais ba pasteur na bango bazaka ba ougandais bamsu bakendeka église ba nigérien bamsu bakendeka église ba ghanéen bamsu kuna pe parce soutenir kana ba prière ndeko na nga Grace Mbizi soki réellement ozomona ba épidémie oyo ndenge ezobima soki yo pozo banga ngo po batu musu ba banga na bango ngote mais soki pendo zo banga ngo ekele msu pe yelelo zuyo memio banda ko bongola motema banda ko mibimisa na banzela ya mabe Nzambe alingio soki misala ya mutu misala oyoyo emonanaka te eza misala ya kuku misala ya molili oyo ezaka bomoni ka mutu bazopanza ka bambongo kaka o maboko bank mutu koma maboko bank o kode ya mboka o yebo okay o papa ne kuta kufi azo mutu akufeli ba parent bato baoke etala azo pesa akabela bino bambongo. Est-ce que zambongo normal? Ka mbongo oyo kaka oyo, même kutu mbongo ango. O kamera yibi bambongo. Kamera yo kanti okeka pa kamera ya kabeli yo ka bambongo boy. Pona yiba mbongo wana kamera tanga asala ba calcul ko kendi boy ko do azako nyokwa mapona asala ba calcul nyoso wana ayiba mbongo mboka. Ale akeika na mbongo ango ka boy. Ale bandi akabeli bino kaka somba voiture somba oyo somba boy sala somba sake sala boy donc azo sakana na bambongo bozo muta kufeli ba parent na yoka mutu mo babwa kaka soki kode o soki nani bino mo boyebi balobi ba pangane ba kufi ba journaliste bazo kende na matanga azo kabela bango ba $100 ba $500 est-ce que ça normal bandi konanga bino mo boloba video yango na cheli bino mo bali wana eza mobali oboyoka babwaka mwamira jabu oyo Grace Mbizi na Gloria Olangi babunda baswanela doko bunda na maboko te me bobunda ya koloba bandeko nanga mobali yango ye wana biso toko tika te loko biso toza ba sentinelle toko tika te toko lekisa te banda ba pesi ngango na ekokisinga soki une semaine ekokisaki nga ouais ezoke une semaine la danoise mais nazoki no tango na kolobela ngote mais lelo navandi motema nange lobi te il faut kolobela makambo yo il faut lobela yango okoyi kotika yango te il faut lobela likambo ko matina suka likambo oyo esa la musa conscience ya ba chroniqueur ba chronifuati ba chroni nini bidonius obozo tozana media tokeba na babi bwaka bokeba na biloko tele kota bambongo mutu moka yeka proposer bambongo moko boye ba proposer ngai parce que na bwakaka parce que nga na sala ka boye biso to liaka na mabanga okolia na mabanga na mbongo ebiso bima na soso ya pembe banda to kola soki oyoki kaka nganga mutu asengi soso ya pembe keba mutu na famille na mino ya kokufa pamba
soso a pembe eza signe mabe soso a pembe akozala kutu angelu akozala kutu eloka kitoko metala soso a pembe na bouge pembe bazoke kosalela ngo magie nzambe Grace Mbizi oza leki epa na ngai oza mwana mama na nga Grace Mbizi mosusu okozwa ngo mabe mosusu bato bakoinfluence yo finga ye chrétien ye loba na ye mais Grace Mbizi ntango okovanda na ndako un jour okoyoka mongongo ezozongela oke mwana mwasi wana apesa nga conseil oza mwana mama na nga nayebi pwani na loba bongo so nasali émission ya Grace Mbizi na loba toujours oza mwana mama na nga mukolo ezali okoyeba pwani na loba ngo ntango mosusu mpo oyebi nga mpe kote mama na nga aza moto ya ngambu. Donc répands-toi osala kombo na yo bien sala musala na yo okozwa mbongo na yo okobokola mwana na yo mais kolia bambongo ya boye et puis ntango nzambe abimisi yango libanda cela veut dire que il y a quelque chose qui vient. Tokei pe pa Gloria Olangi tala parcours à vie na yo tala ndenge nzambe alingi yo Gloria Olangi yo lingaki koya kokufa na awa soki yo yaki na concert afali tamsu Gloria Olangi lelo kufi mwana mwasi oyo akufi na concert ya fali wana Gloria olekie na eloko te mwana mwasi wana mwasi kitoko alataki rouge boy azoloba on danse qui risque rien à rien tala soki ni kaka on danse tala mwasi kitoko lokwa métisse te lokola antillaise la fille est décédée akufi azali suna bon moite bandeko Gloria Olangi obiki mwana kufi okuna otiki kotika mwana yo wana okatisi graisse makila kute kauki te mbangu okomi na graisse mutema pupupu okota concert afali oya kosala ba direct mais nzamba permetaki yo te pona video oyo bima oyeba bambongo ya nani olia ose repentir kimia oyo vandi na yo vandano na krimia oyo kota soko okota France soko okota wapi kota kende ovanda ndaka libala no lambela mobali no lia vanda sala ba émission na yo ya kimia sala ba émission na yo nde ba fille ebele fille moko aza na Congo kuna azosala ba émission azolamisa ba conscience ya basi ya mabala natalaki yango lobby j'avais vraiment apprécié la jeune dame là parce qu'aza na mwana na ye j'ai vraiment apprécié bato bazotala ye azokende na ye bien ce n'est pas seulement insulter obimana mutu mobo ya kombo obwaka bato bandoki obwaka bato mais tala mobali oyo yo olobaki babwakelinga grâce abwakelinga mpese est-ce que là msu grâce grâce Mbizi abwakelika mpese te kobimaka na mobali ya boye kozwa bampese okozwa ba problème okozwa ba malédiction okope kobota mwana boye oboti mwana ya zoba ozobima na mobali ya boye mais ozala ba conséquences ebele okobota pe mwana boye mwana botami chinois cela veut dire que mwana chinois bino boye biso oboti na chinois biloko ba chinois umelaka nango te eza normal bozobota bana ba chinois biloko ba chinois umelaka te mwana pa komi na 5 ans 10 ans mwana kufi na ye bozomona biloko aboye bandeko nanga naza mulai te vraiment naza mulai te naza vraiment trop prise. Donc, semaine ekoyana, oui, Sabino, pourquoi naza trop prise. Après, nous allons parler. Donc, mais c'est samedi. Boya ebele bande konangai. Bo partager vidéo. Bo s'abonner. Naza na bato ebele bazoba. La danoise. Tozo linga tolanda ba direct. Mais tozo mona ka ba direct ango so leki. Bande konanga soki o s'abonna na site nangai. Kende kotala lisusu place. O kende place ona ba s'abonna kawana. Okomona cloche de notification eza pembeni wana eloko mo boye ba desina ngo lokola ba montre na biso tango akala fina yango bato ebele bozo s'abonner be bozo fina nini cloche de notification te naza na ba abonné belé mais so na koti live esili nango bo bande obenga la danoise okotaki nini soki ofini kaka cloche wana oyo nyoso bakoyokanga soki o s'abonner pa nanga
tala pembeni wana place au sabonaki ezalaka rouge bamsu bakoma subscribe bamsu bakomi ko s'abonner na munoko soko finango ezaka rouge et ko changer couleur et comme neti clair et comme lokola gros couleur wana après OK na côté nango kwa wana komona nini de notification au fini pe yango wana so na kotika live et signaler yo na tindi vidéo et signaler donc parce que ba live ezaka bien oza kotala nga live ozo poser ba question surtout ya samedi bozanga te atoza na question kotuna te yo yaka kolakisa biso mayele na yo yaka ko partager biso eloko nzamba pambola yo ozala pasteur ozala toute tendance confondue yaka pona ba question batu bako poser emsu yo za capable ya kozongisa réponse oko sunga ezo sunga boye bele oh loteki ndo tozo comprendre te oh nazana question mo mobile danga sengi nga boy est-ce que c'est normal que mobile nanga loba nanga ke natala kana sambe tout est-ce que c'est normal que ngala mobile nanga tola la rambe tout moko te est-ce que c'est normal que donc ba question belé donc yaka opposé tozana ba question belé ya vie yaka pe vraiment bandeko na ngai yaka pe koyoka ya baninga o supporter bango et kozala bien bandeko na ngai sans tarder vraiment naza na tiki bino bozala bien en tout cas bon confinement kaka ndeka dazo yebisa nazo soutenir bandeko na ngai ya kati ya Londres na kati ya Angleterre to komi vraiment na point wana bazobenga pic donc point wana bobimate donc beau vendre plus nandaku eleka lelo déjà jeudi eleki nango lobi vendredi samedi dimanche lundi mardi toko masko na point moko ya bien ba pekisi ba lobi kutatoza na mbwa kokende na parc te donc beau zale belé na bandaku beau prière kaka masolo donc eza vraiment tamoko tozala trop na famille to yebana susu na mibali na biso to yebana na bana na biso ba question kozala ensemble vraiment et ozala bien bozala bien wana mama leki na bino na lingi bino mingi biso to yaka wana ka ko analyser ma vidéo nde lobby biso to pesi ka conseil vraiment bozala bien mama leki na bino je vous love je vous aime beaucoup ba gros bisous. Bye bye.